Bonjour mes amis, c'est la Rodriguez de la page La Rodriguez. Comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Donc, continue moi ya suka ya année 2022 na sengi na nzambe na ngai apambola mutu nyonso oyo alukaki bonheur, oyo alukaki kimia, oyo alukaki mosolo, oyo alukaki makambo nyonso tu na vie professionnelle. Toyebi ke congestir mboka na biso mokili mobima presque eza na se parce que tozwaki liboso crise ya corona après toye kozwa baguerre ya Ukraine nyonso wana na baguerre na biso personnel ya bamboka donc nyonso wana esali ke tozala na baprojet oyo eza non fini ya 2022. J'espère que année 2023 ekozala prospère mpona biso nyonso tu. Napesi bino mbote bosabone na page na nga La Rodriguez bozala dessus te et puis bokepe na YouTube bosabone na Esther La Rodriguez. Nalinga kosala mwa analyse na ngai pe lokola baninga nyonso oyo balekaki liboso basalaki baanalyse sur situation oyo ya bacomédien na ex première dame na biso Olive Kabila oyo ndenge aportaka bango soutien, ndenge aidaka bango mpona bavoyage, ndenge aidaka bango na makambo na bango so bakufeli to baza na maladi. Nanga na porte moi analyse na ngai et puis na mitunaki ba mituna ebele, est-ce que ça normal, est-ce que ça yé mutaza censé ya kosala ngo, est-ce que organisme bakoko organiser ministère ya culture te pour bango bazwa charge ya makambo ya bacomédien ya bamusicien ya bato nyonso tu basalaka makambo ya culture ya mboka. Est-ce que eza groupe moko ya bato oyo il faut bazalaka bénéficier ya bamisusu te? Donc nyonso wana eza baquestion oyo na se posaki na analyse na ngai na kosala boye. Soki eza likambo ya bonne foi oyo madame Olive Lembe azosala mpona koaider bacomédien, il faut aider bango nyonso na même manière, mais kopona groupe moko boye ba bénéficier ya aide na ye et groupe mosusu te et puis kolakisa ngo na média ezosala mabe ezokotisa bango moko na ba comédien ba artiste na biso tolingaka mingi na ba confusion ebele na jalousie na ba complot na koboma na même na kokota na bandaka nganga parce que ba misusu bazo bénéficier na quelque chose, ba misusu bazo bénéficier na eloko te. Ngana lobaka toujours tango zo aider groupe moko bato oyebi ke batango baza ebele okoko aider bango nyonso to en ensemble ndenge moko, il faut sala ngo na kuzo bakomango pe quelque part ke liboko oyo ya droite oyo epesaka soki ya droite epesi ya gauche eyeba te. Donc eza na makambo mosusu oyo eyaka na média na biso awa eza bafutilité parce que tozo traverser ba problème biso nyonso tout ndenge moko ezocréer ba jalousie, ezocréer ba mécontentement, yango ezosala ke population ou bien kamada groupe moko boye oyo eza visé bazalaka na badivision, bazalaka na batiraillement parce que bazo bénéficier na rien. Moi je crois que mpona baacteur na biso bacomédien na biso Mama Olive oleke oyo edaka bango individuellement moko na moko bomemaka bango na bavoyage ya misala ou bakenda kosala bathéâtre ou bien bakenda kosala nini bakenda koreprésente nini parce que nga moko na koti na Google natali na Dubaï il y a quelque chose oyo ya culture oyo ke il faut mema bacomédien bajournaliste bachroniqueur oyo représenter Congo, il y a pas donc ça voyage moko il y a loisir oyo kabeli bango. On ne disconvient pas, mais il fallait aussi na cause que bato nyonso tu bayeba parce que yo okozala na ba moyen te ya koyede bango nyonso tout de la même manière. OK? Donc eza analyse nga na sali. Et puis il y a deuxième chose ezali pourquoi pas Maman Olive Lembe comme aux a ba moyen ebele, pourquoi pas organiser ministère de la culture où ils sont censés où ils ont droit ya ko aider bato bazo mema koma mboka na culture au-delà. Pourquoi pas organiser bango que non et le roi tout le monde na bamboka mususu basi ba cacher na bango basala même na salaire na bango ba vivre normal comme ba star ya mboka. Pourquoi pas organiser ministère de culture oyo eza censé ya ko aider bato na biso ba star na biso. Pourquoi pas kubana na mosisa parce que ko pesa motombongo eza nango bien bon. Mais la qui s'est n'enga ko péché pour lobby aya ko tongisa yo les sociétés. La qui s'est n'enga ko péché pour lobby ezala te que non o aider mutu moko boye o mososo tiki.
Non, lakisa bango ko péché pour eza mbongo pe ya mboka. Baza na droit nango. Hein, surtout côté na muzindo, baza na droit nango bon. O eza vidéo moko politique te na kokota mingi na politique te na zolo bela mingi social. Tout le monde qui a wa petit mbokatier, hein, bo récupérer ngo et commis affaire politique et commis affaire ba homme ba commerçant renommé en mboka, hein. Mais or bana belé baza na ba situation na baza na nzela. On disconvient pas qu'on aide les hommes à bêter. Mais bon, tel ramakamoni ni bien même na média. Mais t'es manabi c'est souki. Toujours souffrir tout na bokana. Il y a beaucoup de choses ok, il faut la résoudre. Mais ils ont la résoudre parce que bino besoin biso mental et biso peuple tout ça tellement na ignorance, to yebi ba droit na biso te, yango besoin manipuler biso na makambo ezanga tina. Ba élection zo ya wa pembeni, kasi kalate, boningo bima bino nyonso tuti. Boya ko manipuler biso lisusu, boya ko tia biso na ba nzinzani, ko soit na ko bunda, nenga ba musicien na ba comédien ba salaka entre biso ba toto la bango, hein, pour mieux régner. Donc, alors, toujours, quand on a la première position, ils ont la tanango. Chaque chose en son temps. Les lois, ils ont l'objet, ils ont ok? Mais il faut se rendre compte. Il y a bateau baza pembeni na yo. Est-ce que le camion nazo sala eko blessé gauche eko bénéfice nanga ezani na futur. Comment nanga na rotika mona na position nini? Est-ce que bateau ba robosa nanga kutu na ba œuvre nyoso na sali pour na erreur moka moke na sali na dernier mi-temps ba bosa ninga. Bino bateau biso to landaka ba star na biso. Il faut bozala ra sensé ya koyeba hein biso bateau to landaka bino. Tokotikala na image na bino na nini parce que eloko nyonso na mokili elekaka. Donc pour moi, l'analyse que j'ai fait pour Maman Olive Lembe, aider les acteurs naba actrice, naba chroniqueur, naba toyo ozo préféré, eza mabete, mais yeba ndenge ozo aider bango. Yeba ndenge ozo aider bango. Et pourquoi ozo aider bango? Pour nakaka balobela komo na yo, pour nakaka est-ce que eza pour nani? Et puis yeba ke non, baza groupe et bate belé. Tant yozo aider moko, mususu jalousie ezo côté, c'est normal. Mususu asala rapé musala na yebi tout ce monde ba exercer le péché na mona été bon memi na bon na za fan na ye oui mais nazo côté la été nazo lobake non exercer le péché asa parmi les meilleurs maintenant na moni temps pour passer opportunité bon memi na ba voyage nyoto bino bokinaka donc ba voyage on est net ils ont visé groupe moko ya bato mais pour quelle finalité on ne sait pas, c'est toi-même qui le connais. Donc Maman Olive Lembe s'il vous plaît tant ozo mema ozo aider bango aidera bango ou bien aider bango collectif ou bien aider bango mais na cause biso to yeba na biso te. Donc voilà, c'était mon analyse. Hein, à moi, mboka eza bénéfice car rapport à groupe mora batoute. Il faut bénéficier bato nyonso tout. C'est pour cela l'Afrique n'avance pas. Pourtant bozu ba pouvoir bo visera groupe moko boy. Or ba comme on a bien exotique dans l'histoire na nenga mabe. Donc voilà, c'était la Rodriguez pour la Rodriguez. Abonnez-vous sur ma chaîne Esther la Rodriguez et vous ne serez pas déçus. Voilà. Bisous.